Elubango bozelaki Elubango bozelaki Ah, bana ya Kinshasa na Okatanga ezalaki nde simba benda tala ndenge ezalaki kuna na cadre ya résultat examen d'état. Tala ndenge bana bazalaki kosepela botala bino moko engaye suka. Les résultats de l'examen d'État viennent de sortir aujourd'hui. Vous avez quelle joie? Comment vous sentez? On se sent vraiment trop balèze. Vraiment, on est époustouflés. On a une joie, vraiment, une joie masse qu'on ne peut pas vraiment expliquer. C'est vraiment une grande étape de la vie qu'on vient de franchir. Ouais. Vous avez le diplôme, ça fait vraiment c'est quelque chose de fait partie de la vie. Ouais. Oui. Surtout que vous êtes préparé pendant beaucoup de temps. Alors, comment vous sentez dans cette... L'émotion que j'ai maintenant là, c'est difficile à exprimer. Vous-même, vous me voyez, vous avez l'expression. C'est une grande joie vraiment. Et s'il te bongo botala mwana ya Robert Kidiaba ndenge nini amemaki masolo neti kaka tata na bango. Oki na lobi o na lobaka elengi ya boyeleki na lisala soso na litoi neti kaka zo nimba na esengo neti kaka zo lala kitoko mwana zwi ebongo Kinshasa.